Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Pour la qui est kimbangisme na ngai. Kimbangisme soit parti ya lobby à partir de lelo. Ce que mon gars na théâtre la privé va sala de goranga kimbangisme. Aïe na mboka sacré ya Kamba. Na bosoto na ngai na kobunga na ngai na baproblème na bapasi na kozanga bapongi na kosenga na papa kimbango na kosenga na papa nazonga na mote etikalawa nazonga na yango te zela nzela mingi ya kolobeza te nayokaki tout à l'heure na kati ya temple na kati ya mesi alors Seigneur nous avons problème de Mickey. La zoti okiwa na mouvement pour la trouver oui maintenant tout est avocat na nyoso na avocat na nyoso te et moi na boni de liba venir na zaki wana na kinga pesa ma autorisation papa na somba 200 kits pour la maman pour vendre la mingi ya kolobeza te talaka kosala liboso na yo eza eloko moko yaka miko nyonso te mais papa soki osongisi ngai boye te obengi ngai te kokofi Antoine aokendaki sembo te nakosepela kaka oyo ebele nasala yo mosusu nalobela kaka yo moko soki okopesana merci nakei na bino maman félicitations pour les garabisos madame. Bon, on a pas de petit kimbangisme na ngai. Kimbangisme soit parti ya lobby à partir de lelo. Ce que mon gars na théâtre la privé va sala de goranga kimbangisme. Aïe na mboka sacré ya Kamba. Na bosoto na ngai na kobunga na ngai na baproblème na bapasi na kozanga bapongi na kosenga na papa kimbango na kosenga na papa nazonga na mote etikalawa
Afomana yango te nzela mingi akolobeza te nayokaki tout à l'heure na kati ya temple na kati ya mesi bazosengaki mwa baproblème mike mike nazwaki ovinga na mwa mouvement mpona kokoka koyeba te motu te akokanga nyonso nga nakokanga nga na nyonso te yango wana nabondi beli kaka nde nazalaki wana nalingaki opesanga autorisation papa nasomba 200 kiti mpona bamama po bavandelaka nango ezali awa mingi akolobeza te tala kaka kosala liboso na yo eza eloko moko eyaka mikolo nyonso te mais papa soki osolisi ngai boye te obengi ngai te kokofi Antoine aokendaki sembo te nakosepela kaka oyo ebele nasala yo mosusu nalobela kaka yo moko soki okopesana merci nakei na bino bamama félicitation bolingaka biso bandaka mbongo na nga batiti yango oyo Voyant Simbambo Gartala, hey, Esalina Ndengena Yomwane, Balobi Tokota, le Lobi Sonyo Sona Bila Rebutige, Tokota Nebiso Tolata, Voyant Simbambo Gartala, Ayesalina Ndengena Yomwane. Maison de passage Nabiso. Maison de passage Nabiso ya Goyo, maison de passage Nabiso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage Nabiso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage Nabiso tozana ba appartement où ezali à 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage Nabiso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo
ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.